kozala mwana musala c'est trop dire. C'est trop dire. Kabila lopango wana eza lopango ya tata na yobe ya mama na ete. Eza mboka ya bakoko na biso. Nyama zamba wana yaki akuti biso na Congo. Donc Félix il est fils du pays. Azali parmi ba combattants. Azali parmi ba doyens. Il y a eu de pêche. Donc pour le baki azali mona musala ya politique kanambe wana nga na kondima ngote. Après ezali kaka ngana lobaka ke motema mabe ndi ezali na peuple congolais. Ok natan oyo tolingaki to kumisa nzambe to loba nzambe ndoki oyo tozali kobunda to kendaki partout ke to bengana ye. Makambo zo leka lelo eleka na 2011. Makambo zo leka lelo eleka na 2011 biso tomona papa Etienne Tshisekedi ndinga tambola kenda partout akenda Bruxelles akenda États-Unis asala campagne na ye. Tellement mundele belge na français bakosaka ye ba ibisi oui tellement cette fois-ci pouvoir kozwango. Ta feli papa Etienne Tshisekedi wa muluma ye kozonga sur le terrain élection ele kaka bino nyonso biso nyonso yebi ndenge élection ele kana mboka na biso. Après makambo ya basali oyo akokatela balosaka wana eza normal eza biloko ya biso moko eza ba congolais eza ba teni ya ba sécurité awa ezali teni militaire te eza ba teni ya ba sécurité eza ba teni bazoteka na ba wenze nyonso so ke yata yo moko okolata ngo lobi so na leki akokatela nga losako donc eloko wana ekochanger eloko moko te na o makambo ezoleka na Congo mundele aza muyibi mingi ba mindele ya ba européenne baza batu te bamona biso batu mwindu lokola toza banyama yango nayebisaka na émission nayebisaka na ba émission soki tokomi mingi associé mboka na biso et mikotisi mingi na banglais to vivre banglais aujourd'hui né tozo sola na oboye banglais ba comprendre que ba français na ba belge bazo boma Afrique il faut ba récupérer makambo na bango na maboko c'est comme ça moni États-Unis lelo a komilis makasi na mboka na biso les américains les anglais bayebi kosala badi bayebi ko respecter ba texte bayebi ko respecter makambo ebele yango nga na lobaka boye soki penza mboka na biso lelo ekomi na to changer yango tolongo na ba francophonie tokoti na ba anglophonie na koyebisa oki ndeko na nga ya Nick makambo kotelema makasi. Merci beaucoup mesdames, demoiselles et messieurs, chers amis fidèles téléspectateurs de la 3xw.congofrance.com. Merci toujours parce que vous êtes nombreux en train de nous suivre à travers cette émission Tous sur la Pona Congo dans votre site préféré congofrance.com. Merci beaucoup parce que vous êtes toujours nombreux, vous êtes connectés, branchés, surmontés sur 3xw.congofrance.com. Moi je suis votre humble serviteur Yannick Wenge Moto Atonda Nakibunzambe. Cette émission Tous sur la Pona Congo, vous savez bien, une émission de divertissement, l'émission qui vous permet de découvrir des vrais analystes vivant ici en Afrique. D'ici moi je suis ici à Djobour, bimo boyebi cher ami fidèle téléspectateur na mbapo na bino papa Peter Mukenda uta musika na dirba na uta koza na dirba ye na minute nde aye na Djobour awa to sola mambe belé oyo etali mboka na biso Congo toko sola mambe belé na émission oyo avec papa Peter Mukendi oyo bino bozo sepela na ye na monde entier aza analyste congolais moko azaka na dirba pardon to sola mambe belé ayaka awa ngape na kenda kuna pona masolo ya mboka na biso Congo. Papa Peter, bonjour et bienvenue dans Johannesburg. Merci beaucoup Ndonanga Yannick Wenge, mutu atondi na Bunzambe. Merci na Didi Dipumba. Mokonzi ya Congo France na pesi mbote lisusu na ndeko na ngai tonton Lucien bandeko bazali kolanda biso na tongo lelo. Merci ndenge boyambi biso lisusu na tongo epesami na mutu nyonso te. Obi kolala ezaka eloko to site mesa nango. Soko la muki et comme la grâce ya Nzambe ye moko il faut apesa yo. Parce que belé baza ya kola balalaki mais bazaki lisu na makasi ya kola muka. Bamuna mokolo lokola oyo totali tomoni yo nanga. So tomoni yango ya munene ezaka tozongisa kaka lokumu epa na ye parce que ce que apesi biso pema mokolo lelo azali na makambo mususu ya minene azali na ngo préparer pour na bakambo ezali ko ya liboso. Merci beaucoup papa Peter Mukendi. Ba maman na biso ba botaki na hôpital ya Congo ba souffre gouvernement et sundola bango to moni lelo bala moko IDPS et bimisi bango na hôpital ba oyo ba botaka makoki ya kobimeza kité. Réaction na yo papa Peter taki analyste congolais ezani.
Merci ndonanga Yannick Wenge. Tolandi biso nyonso bilili wana endenge bato bazali kokende na kati ya ba hôpital. Kokende ba mama baolela bando na biso bana leki na biso ya basi baolela. Bazaki na kati ya hôpital. Na kati ya hôpital bazaki wana ba musu bafana kuna pendant 4 mois 5 mois. C'est-à-dire batikala jamais kozwa makokite ndenge nini ba okobima na kati ya hôpital. Hôpital ya Congo est comme prison. Ce que vous allez na mbongo te okoki jamais ko bima na kati ya hôpital te. Or que c'est makambo oyo ezali différemment na awa na Afrique du Sud. Awa na Afrique du Sud ozala na mbongo te okende hôpital okobota okobima na kati ya hôpital sans problème. Ata osali accident ata basali yo likamo moko boyo munene ozwi pota ya munene ozaki na accident okweyaki soki okoti na hôpital premièrement bakotuna soki oza na mbongo soki oza pe na mbongo te bakosoigner yo bamunganga bakopesa kisi après okobima sans problème. Oyo biso tozali koloba butu na moi soki na mboka mopaya biso tozali bapaya na mboka oyo Afrique du Sud. Mais mboka oyo bakolo mboka oyo so tozwi ba problème na kati ya mboka oyo toki na hôpital malgré kisi ezali mais ezali ndenge eza kopesa ma mingi te na ndenge bato oyo bazali abonné na ba medical aid bazali na bakena na ba hôpital privé. Mais ezali kolekela ngai na mboka oyo ya biso bazali koyebisa biso ke Congo etondi bomengo. Mais okuta bana ya Congo oyo mboka na bango etondi bomengo bazali ko souffrir pona kaka kobota. Yebisa nga soki mutu aboti aza na problème. Sikoyo soki azwi problème lokola ki abeli nani akotala ye soki azali na mbongo te po akende hôpital. Yango biso tozali kosenga na gouvernement oyo ye ya sika na président oyo ya sika bazali koloba le peuple d'abord. Biso tozali kolinga tomona nde makambo o bango bazali koloba ezali slogan. Maintenant tozali na besoin tomona siko bakambo bazali koloba ke le peuple d'abord to lingisko tomona ya solo ke le peuple d'abord wana kisi ezali na kati ya hôpital. Ezali ka kofutela bango mbongo te. Logiquement parlant Congo ezali kosenga kutu te ke soki congolaise ou bien congolais abeli il faut bafuta ka bambongo pona congolais abima libanda abima libanda ya hôpital. Mais ezali kosenga boy soki congolais abeli hôpital ezala déjà na kisi ya mutu nyonso oyo azali na mboka. Ozo comprendre Congo gouvernement ezwi mbongo etie na mesa o comprendre kaka ba médecin ba ministre ba médecin oyo bazali kosala na hôpital ya l'état bango lisu bazali na ba dispensaire na bango privé ba médecin oyo bazali ko travailler wana bakosala yo ordonnance mais bakotinda yo na ba pharmacie ya bango bazwi bakisi ya l'état mais bazo mema ba pesio fanani ordonnance ba yakoloba ki kende na opinani pharmacie tel pharmacie wana bateka bakisi oyo or que ezali bango ba yebi déjà que ba pharmacie wana ezali ba pharmacie na bango bazali déjà na ba tuna bango o basali la bango misala na soir so basilisi misala ya l'état ba yeguna ba ke o retirer mbongo yango biso tozali koboya tozali ko linga mingi na kati ya mboka na biso bameka kozongisa makambo bisika toyebi ke président ya sika abandika sikoyo aoko sala makambo nyonso kaka sikoyo te mais biso oyo comme le peuple tozali kodéclarer ezali ke bazongisa basala makasi bazongisa makambo nyonso bisika oyo ezali kosenga ke makambo ezala. Merci beaucoup Papa Peter Mukendi, merci beaucoup analyste président. Il y a les amis de Moïse Katumbi na Durban Peaza président ba congolais nyonso ya Afrique du Sud Papa Peter Mukendi. Mais Papa Peter Mukendi toloba Francis Kalombo lobi jamais bango bazala ko soutenir Martin Fayulu, jamais bango soutenir individu moko boy. Déclaration na yoza mutuya oza président les amis de Moïse Katumbi. Est-ce que maramwana eza solo bino botika ko soutenir Martin Fayulu te na ba campagne électorale? Merci mingi ndonanga ya Yannick Wenge na mituna ozali kutuna nga na tongo ya lelo. Moïse Katumbi azali ko soutenir candidat ya Lamuka. Azali ko soutenir un individu. Candidat ya Lamuka azali Martin Fayulu. Oui. Nyonso oyo alingaki abima na kati ya Lamuka Katumbi azali prêt na ko soutenir. Mais azali na kombo ya mukite ki azali ko soutenir. C'est pour cela to sala na yo ba émission. Na yebisaka yoke tabakendaka kuna ko sala ba élection oyo salamaka ya lokuta Katumbi aponaka Félix.
Katumbi aye kozongisa lisusu aponi Félix tant bambiba na élection ebimi Katumbi atelemelaka élection wana alobi ndenge élection salemi nga nazali komona ngo ke eleki na ndenge ya tribalisme ndenge nini wana c'est Katumbi na TV5 ndenge nini batu mibale ya province moko bakoko ko gagner na kati ya élection to salemi nga na moni yango bien te ozo comprendre mais tellement azaki déjà la muka salamaka déjà Katumbi asindimaki ko depocha signature na ye na kati ya lamuka après oyo nyonso akobima na kati ya lamuka azalaki prêt pour na ko soutenir yango azali ko to Francis Kalombo soki asali déclaration ya koloba ke son excellence Moïse Katumbi azali ko soutenir Martin Fayulu te comme individu azali ko soutenir yete mais azali ko soutenir candidat ya lamuka mais eye ko tombe ke c'était comme ça que Martin Fayulu aye ko bima ta bimi eza lokola en Afrique du Sud yao par exemple na ko pesa exemple moko très simple toujours exemple lokola ya ANC bakendaka na titre ya mutute bakendaka nde na nini na titre ya parti politique awa bavotaka selon ba parti politique na bango okozwa ndoki otie na ANC mais tellement ndoki ozali na kati ya ANC peuple sud-africain ndenge na basi ba yebisa bango ndenge bamindele basambwisa bango awa baboma bango nyonso oyo akobima akantenge candidat ya ANC le sud-africain noir bakenda ko voter candidat wana azala malamu azala mabe mais tellement que azali candidat na bango ya parti politique na bango c'est comme ça que son excellence Moïse Katumbi ya fait que atendaki na lamuka oyo nyonso akobima comme candidat parce que lui il était condamné pour azonga mboka na ye yo yebi akomaki côté ya Zambie moyen akota kuna et politique nambe ayeba yiki Katumbi soka azongi awa azali na popularité belé Katumbi akoma président de la République après c'était comme ça ba blokaka ye asimango allez eye ko tombeke Katumbi aye c'est comme ça que baye ko sangana na bandeko o bazaki sur le terrain to kende to pona moponi to pona mutu oyo akokende représenter ba congolais tabatali basali élection c'est comme ça que Katumbi atika na signature na ye ya kolobaki candidat oyo azali kolamuka na kati ya lamuka ngai na ko soutenir. Merci beaucoup au président Peter Tozara toujours na Katumbi la Belgique tout moni bayambié ba combattant bayambié ba avec ba sali bayambié na honneur en tant que président de la République tout moni na ba photo na ba boketu tout moni partout pe tout le monde na Bruxelles pardon à qui copie sa rapport il y a Moussala et Salami pendant la période d'élection to ne parce que tu es bien ça qui moi il y a ba Belge à qui copie sa rapport Tony yeba que makambo zo legalelo il est en 2011. Makambo ezo leka lelo il est en 2011 biso to mona papa Etienne Tshisekedi ninga tambola kena partout akena Bruxelles akena États-Unis asala campagne na ye tellement mundele belge na français bakosaka ye ba biso oui tellement cette facile pouvoir kozwango ta feli papa Etienne Tshisekedi wa mulumba ye kozonga sur le terrain élection ile kaka bino nyonso biso nyonso yebi ndenge élection ile kana mboka na biso après makambo ya basali oyo akokatela balosaka wana eza normal eza biloko ya biso moko eza ba congolais eza bateni ya ba sécurité awa ezali teni militaire te eza bateni ya ba sécurité eza bateni bazoteka na ba wenze nyonso ato ke ata yo moko okolata ngo lobi so na leki akokatela nga losako donc eloko wana ekochange eloko moko te na o makambo ezoleka na Congo mundele aza muyibi mingi ba mindele ya ba européenne baza batu te bamona biso batu mwindu lokola toza banyama yango nayebisaka na émission nayebisaka na émission soki tokomi mingi associé mboka na biso et mikotisi mingi na banglais to vivre parce que banglais baza ba hypocrite te banglais bayebi ne ko fanda na batu bayebi ko sona na peuple noir ba français na ba belge bamona biso batu mwindo lokola banyama na bango biso ba kosala bango misala bamboka na bango ezali ko développer tu comprends makambo tu nyonso le kaka na Genève yo yebi c'était copie ya ba mindele
eza copie ya ba belge eza ba copie ya ba français mais tellement banglais aujourd'hui né toujours sur la na boye banglais ba comprendre que ba français na ba belge bazo boma Afrique il faut ba récupérer makambo na bango na maboko c'est comme ça au États-Unis lelo a komilis makasi na mboka na biso les américains les anglais ba yebi ko sala ba deal ba yebi ko respecter ba texte ba yebi ko respecter makambo ebele yango nga na lobaka boye soki penza mboka na biso lelo e komi na to changer yango tolongo na ba francophonie to koti na ba anglophonie na koyebisa ki ndeko nga ya Nick makambo ko telema makasi Rwanda temelaka ba français awa aujourd'hui so totali Rwanda bimiso ki nini ba benga ye akomi na nismo New York batongi yango malgré batongi yango na mboka ya Congo mais soko tali mboka wana ndenge ezali kopela okondima te ke mboka wana eko kozala bongo parce que ba anglais bazala na ba logique na bango moko bazala na style oyo basalaka makambo na bango mais ba français bakosaka biso ezali ka ba français belé na munoko mais en réalité sur le terrain comme ça c'est zéro avec ba européenne. Merci beaucoup papa Peter Mukene toujours to sur la tomoni na Kikwiti minda epeli car la mikolo muke président Félix Tshisekedi sali minda epeli bato ba sepeli makasi or Kikwiti wana zara parmi mboka ya ba Martin Fayulu. Merci beaucoup. Congo il faut epela moto ezali ka Kikwiti te tozali na besoin que Congo mobimba tozala na bato tozala minda tozala na mai tozala na biloko oyo ezali capitale pour na peuple. Congo c'est un grand pays. Congo ezali comme continent. Tout ba peuple congolais ba banda ko souffrir na mboka na bangote. Moi je crois que et politique nambe akokaki ko sala makambo oyo lelo Félix akoma ko sala ngo ce n'est pas que Félix azali meilleur était Kabila kokaki ko sala ngo mais tellement il y a zo pesa yo réponse Kabila kokaki ko sala ngo te parce que azali congolais te Kabila za rwandais mutuchi oso comprendre rwandais un pion fabriqué et pas ya ba européenne un pion fabriqué ba ye na vieux oyo ya Museveni mais après il kokota kope koti na Rwanda c'est comme ça ba na kitunga kaka ndenge na yebisaka yo ba na na kitunga sans ko yebisa biso couleur ya mutu est-ce que mutu ngoyo azaka na minu bi azana minu te zoka ba mema biso des mots ba ko planter na Congo donc Félix oyo azali kosala ezali devoir ya chef de l'État pour na peuple congolais oyo utu kozala na kata misère pendant 18 ans, pendant 20 ans, Laurent Désiré Kabila yaka, moi changement moko boye, batwa koma William Piori, batwa koma William mwa biloko mike nata mukuse oyo azali kosala na mboka na biso. Mais oyebi ke ba mindele batelemaka Laurent Désiré Kabila, lui aussi il était trop pressé na makambo ya kotelemela batu oyo bayaka nae. Donc c'était comme ça que Laurent Désiré Kabila ezali likopa na bango baboma Laurent batikla biso ndoki oya yebaki atako sokola minute mino zaki jaune lelo soki akoma oseka omone politique nambe mino et bimi ya pembe. Donc il faut comprendre que Félix azali na devoir ya kosala pour na Congo, il est le président du Congo, il est aussi fils du pays. Donc il faut asala ba oyo lobby parce que tout comme ko conteste ko ba mandat aw to me compter ma banda et ko sali susciter que esali bote mutu mususu akoya to kotala musala sali place ya kosukila wana mutu mususu azui après à continuer na makambo. Merci beaucoup chers fidèles téléspectateurs, comprenons avec le président Peter Mukene from Daben. Nous sommes ici à Johannesburg parlant au présent des présidents Félix Tshisekedi avec Macron na kati ya Kenya. Habité rencontre on a pour le Macron a insisté à bi soit indépendance na mboka na yo Kabila azala musika na soit indépendance pembeni ya Kabila. Non wana ezali eloko ya mutu ya ayebisaki ye nga pe na sepelaki nango na landaki yango yeba que Macron aujourd'hui il est le président ya France komi pembeni ya alingi azala pembeni ya Félix parce que musala bango balingaki basala ba échoué donc il faut ba sokoli maboko mbango
balongoli salité etekali pas bato oyo bango balingaki batiliser, tu vois. Les lois du coup, bazali ba intérêt en Afrique. Un pays comme Congo, on a bazali ba intérêt ébélé. Ba comprendre que ceux qui Congo et pesi biso mo Congo. To ko ba point moko boye, to ko ba faiblesse moko boye, o biso to ko kokate. Mais ceux qui to komi pembeni na Congo, to ko na assurance ya ko zwa ba biloko oyo to ko zwa wana. Mais gloire à Dieu, nazo sepela kaka ndenge président Félix alobi nani 50-50, c'est-à-dire 50-50. Boye ezali te bozo zwa ba peuple congolais ba soko talika bilongi ya ba congolais ezali lokola batu moko boye ba uti na Somalie bilongi mo ya mike ezali ko lakisaka nzala salaire ezalaka te social ezalaka te yango wana omoni ke baye wana kolo sala déclaration wana naza yango esengo même na landaki Kikwete ya président ya Kenya asalaki pe déclaration wana ke zala musika na politique na Rwanda mutuchi zala joie indépendance, c'est-à-dire tuer le président du pays, tuer les grands des nations, c'est-à-dire ba pouvoir au nyonso ona ya yo wana il faut zala nango ngai na sepeli nango eza ba déclaration moko très forte pona mboka na biso pona ye il faut azana peuple na Congo wana Kabila azana batute. Kabila, pour moi aujourd'hui, je peux dire que Azali ko vivre na mboka wana na grâce à Félix. Azali lokola Félix a comme parapluie na ye. Parce que aujourd'hui ceux qui Félix a bimisika maloba moko boyeke no bozwa mutuchi oboke na les Américains bazali prêt ya kotoka ndoki ya mutuchi oyo. Ozo comprendre? Yango na yebisi na loba mundele za mabe mundele a utiliser parce que tout nos choses koleka na est ya Congo na ce n'est pas une politique en ambesel asali yango na complicité ya communauté internationale na MONUSCO ozo comprendre MONUSCO bazali oyoka ke côté kuna babomi bato ndenge tozali na yo boy kuna na est ya Congo bisika oyo rubelwa akomisa grand frère na chef coutumier un Rwandais akomi chef coutumier na Congo soki bitumba wana à l'époque ezali ko bunda wana ezali bitumba oyo bana mboka bazali ko déclarer ba droit na bango mais okomona ba MONUSCO baye ba beti masasi ba congolais tant bazo beta masasi wana ba congolais ba kimi ba piller Congo bazo yi ba Congo mais aujourd'hui gloire à Dieu parce que na moni makambo eleki kuna na est ya Congo kuna bisika oyo balingaki babotola parti moko boya mabele ke mabele wana parti wana ekomi commune basigné yango à l'époque ya politique nambe basede yango epa ba Rwandais ozo comprendre na moni bandeko na ngai ya est wana batelmi balobi kaka mutu asuka atikala na mboko oyo ti ata mutu asuka kotikala awa akoboma ba Rwandais na sepeli nango na moni MONUSCO lingi ya bwe bayebi non eza makambo ya Congo ba congolais bakomo libre parce que moi na mboka azali na tête ya Congo donc na mituna na yo na azali kopesa ka réponse ya kolobake mundele wana ya français Macron président ya France azali na ka na ba intérêt parce que azali na besoin ya koya kozwa biloko na mboka na biso mais tellement toujours que ndesiko 50-50 peuple congolais moi ilonge changer congolais ata sokoli okomona ka lokola ke auti alingi ni asokola mai parce que nini azali kokanisa alia azokokanisa ndenge ni aufutira bana classe mbongo ezali te yango tozali kosenga ke na pouvoir ya président Félix asalela le peuple congolais ba congolais balia ba congolais bamela ba congolais basepela ke bazali sikoyo na mboka na bango ba mboka oyo ya libanda e banda ko respecter congolais bamona pe congolais lokola moto lokola ndenge tozalanga kala époque ya Zaïre na muyoka information moko boye congolais moko boye abeta mundela tobola elisu taba memiye na justice kuna na Belgique asala déclaration ya kolobake bafingaki président nanga Mobutu batika mutu wana. Merci beaucoup malelo États-Unis lobi ezo kita na Congo pour na invertir et bimisa mbongo echa pour na développement ya Congo ba reconnaître siko lokola président Félix Tshisekedi lokola président de la République na batu nyonso ba loba na sima kena Félix azamona musala ya Kabila réaction na kozala mwana musala c'est trop dur. C'est trop dire Kabila lopango wana eza lopango ya tata na yobe ya mama na ete eza mboka ya bakoko na biso nyama zamba wana yaki ya kuti biso na Congo donc Félix il est fils du pays azali parmi ba combattants azali parmi ba doyens ya UDPS donc polobaki azali mona musala ya politique nambe wana nga na kondima ngote après
ezali kaka ngana lobaka ke motema mabe nde ezali na peuple congolais oke na temps oyo tolingaki tokumisa nzambe toloba nzambe ndoki oyo tozali kobunda tokendaki tosangani biso nyonso bakongolais tolobi ke maintenant lelo oyo soki bakongolais batelemi balobi tokita mpenza na kinga kati tokokota na kinga kati wana tokokota na kinga kati wana epolitika na mbe akosala eloko moko te mpe akokima. Mais le problème est que nous les Congolais nous sommes divisés, tous allés ko finga na biso, tout tiki batu ya FCC. Or que tous allés ko bossa na ke batu ya FCC wana ne bango ne ba organiser ki élection. Ba organiser ki élection te ke ba échouer, ba organiser ki élection pour ba gagner. Mais tellement biso batu la muka na batu ya cash bazalaki bango nyonso focaliser na présidence. Ba bossa na ki eloko moko ke il faut tozonga na kati ya nini to récupérer to récupérer parlement. Vous comprenez? Tozalaki mingi focaliser na nini na présidence to bosani côté ya nini ya parlement. Yango lelo oyo kokuta ke na kati ya ba parlement okuti ke batu ya FCC na batu oyo ba votaki bango na bo ba votaki bango te ba komi majorité. Vous comprenez? On a tout coupé sa faute. Il y a la mukate, tout coupé sa faute même et pas félicité. Parce que bango tout, parce que Kouloukanini, tête à Congo. Mais la minute européenne, sénateur, FCC, on a bien premier. Non, nous, na kati opposition parce que ezala la muka ezala cash to uti wapi na opposition to vision na biso ezala trop mingi na kati ya nini na kati ya présidence or que to bosani ke présidence ezali bien mais to bosani ndenge nini ke gouvernement etambola na président de la République te gouvernement ezali ko tambola na président na ba parlement wana. Merci beaucoup. Nous allons vers la fin de cette émission. Message pour le tribalisme à Mboka Biso et les sous makasi poto kabwana yo. Tribalisme pourquoi makasi sous? Bon, ngai na kosenga congolais, nzambali mbisa congolais, peuple congolais azali peuple maudit na façon que tolinga mboka na biso te. Congolais soki abimi libanda kanisi ki akomi français, Congolais soki abimi libanda kanisi akomi belge, Congolais soki abimi libanda akomi sud-africaine, Congolais soki abimi libanda akomi américaine. Tobosani ke route na biso c'est Congo. Toza ba Congolais, Congo na ta biso tozali ko kotsa désordre. Oyebi ke munguna azali kolinga, ndenge biso na biso tozali ko fingana. Mais tobosani penza ke tozali na banguna oyo bari linga ga bari récupérer mabele ya Congo. Mais tozali ko bosa na nyonso wana omoni ke ba Congolais bazali ko finga na bango na bango oyo afingi boyo azongisi boyo afingi wana yango nazali ko loba ke distraction soki mutu azali ko leka na media azo ya ko finga batu yeba mutu wana cerveau na ye komi malade azali susu na bomoto te mutu oyo azali bomoto azali mutu oyo azali ko ya ko pesa information valable batu bazali ko landa ba sepeli ko ya kate ko finga batu parce que ko finga batu ezana eloko moko te ozali ko contribuer na social et loko moko te ozali ko contribuer na société ezali ko senga ezali ko zela mafinga ya batu te société ezali ko senga batu baya babakisa plus ozali ko ya ko bakisa nini est-ce que ozali ko ya ko bakisa mafinga oyo ozali ko finga ou bien ozali ko bakisa plus parce que lobby to kozala te bana na biso bakotikala eloko nini héritage nini biso tozali koleka na media tozali kotikela bana na biso eloko nini biso tozali koya kopesa peuple congolais oyo bazali na accès ya kokota kokutana na ba journaliste eloko nini tozali koya ngai nazali kwa kosenga kaka tous les congolais bisika nyonso tozali papa na biso c'est Congo aboti basi ebele basi na babotama c'est ba province oyo turuti talaka na busenzi na biso et politique anambe si de 11 provinces busenzi ya ba congolais et politique anambe diviser les jours ba congolais na busenzi na biso lelo tokomi na 26 provinces ya kolakisa ke tozali kaka le peuple idiot awa na sia mokili parce que tozali na mourité premièrement pour na mboka na Congo tozali na bolingote vers biso na biso tant ozo finga ndeko na yo hein
tant ozo finga mutu umitala nano yo moko tant ozali ko finga wana tant ozo bimisa mafinga oza nango wana umitali na yo moko est-ce que tant ozo finga boye soki nga bazongi silinga est-ce que nakokoka donc ngai nazali ka kosenga ke amour nzambe ya mawa oyo alingaki ke e politique nambe akoma président de la République lelo kaka nzambe wana alongoli e politique nambe sans lisasi kokwea na Congo donc nzambe asunga biso nzambe asala oyo akoki kosala pona Congo. Merci beaucoup. Bon, mais tu vois qui que non président Ayo Moïse Katumbi a eu passeport aux gens jusque là à zone inonté à zone bangara Kabila tu n'es pas tous ces émissions. Bon ko banga Kabila c'est trop dire Kabila zanzambete Kabila zali muto oyo akelami lokola mutu nyonso donc ce ko kelami na se ya mukili okoki ko bangisa moninga te to banga kaka nzambe oyo akela biso to respectaka batu na ba fonction na bango et politique nambe akomi na le passé ya Congo que il était présent ya mboka wana malgré azande kona biso te son excellence Moïse Katumbi na mutuna na yo ako banga e politique nambe te ako bangela ye na monini ako banga yeke akomi nzambe na ye donc ako banga ye te Katumbi akozonga na mboka ya bakoko na ye akozonga na ye ezali ekozala eloko moko bo estes lokola ki ndenge tozelaka Jésus Christ ke Yesu akoya te Katumbi akozonga okomuna kaka na bilili Katumbi akiti na mboka na ye après akeko continuer makambo na ye ya politique oyo ba congolais bazali kozela bambula. Merci beaucoup sommes à la fin moi mbote na moi quelques numéro na téléphone pour to kabwana mbote ya liboso na bandika na yo moko merci mingi tonton licence ma caméra ndeko na ngai Didi Dipumba na pesi mbote pa ya son excellence Moïse Katumbi Rachidi Oscar na papa Rachidi Oscar na Bruxelles na pesi sœur na ngai Maria Mundomba na France na pesi honorable Francis Kalombo na pesi directeur conseiller ya son excellence Moïse Katumbi Kalonda Skadela mbote na pesi mbote epa ya Amour wa Kenge na pesi mbote pa maman Mado grand frère Marcel Kasongo na pesi mbote epa ya Ilunga Lumamba na pesi mbote epa ba congolais nyonso bazali kolanda biso na ba oyo ba kolanda sikoyo na ba oyo ba continuer kolanda biso na pesi mbote libota nzambe na pesi mbote ba pasteur Paulin Mwewa na pesi mbote epa pasteur Albert Mputu na pesi mbote epa ya Ogi Faya na pesi mbote epa ya bana nzambe nyonso o bazali ka na likia ke ba prière tozaka nango oyo akoloba ke nzambe akolibere mboka na biso nzambe asali oyo mutu ya mokili akokaki kosala te nzambe atouché pharaon motema ya politika nambe kanambe andimi kotika kiti wana parce que politika nambe soki ezalaki nzambe te makambo tozosola na yo lelo elenge koma mosusu nzambe abatela RDC nzambe abatela bana ya Congo. Merci beaucoup mesdames, demoiselles et messieurs, chers amis, fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. C'était là président Pita, président congolais Nyonso, n'Afrique d'ici, président les amis de Moïse Katumbi na Dirban, chers amis, fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin. Merci beaucoup à Maître Clara, Maître à moi là, dans ma société. Maître Clara, je vous salue. Merci beaucoup à Maître Béton, Maître Mouzé, Maître Meta. Yannick Wenge Mikolo, Pemenika va mettre. Maître Sangoku, on appelle ce mot, pourquoi pas. Maître Boins, toujours dans Rata Djobu, on appelle ce mot, pourquoi pas. On appelle ce mot, Maître Chungu, toujours encadrement. Et Yannick Wenge Narati, il y a Mbokao. Merci beaucoup à Tonton Lucien derrière la caméra. Merci beaucoup à le boss. Je suis Didi Pumba. Moi, c'était votre humble serviteur Yannick Wenge Moto Atona Nagibonzambe, Bisso Nzambete. Nous sommes arrivés à la fin. C'était là pour moi un grand plaisir de vous présenter cette émission. D'ici là, portez-vous bien sur www.congofrance.com avec l'espoir de vous retrouver prochainement. Ciao.